Ndaba tu passer pour nanga ndenga ya bete. Ya bitu aba mat. Tu vous connais lesbienne, tu vois lesbienne au caméra, on va busuba nimo, on va télévision, on va busuba c'était solo ba. Na busuba c'était solo ba. Solo ba na la penia so ça te baga. Solo ba muta solo ba na tenga so basi tu olala na ndako na tondima. Ok, donc, si tu comprends bien, il faut avoir master njo. Oui. Master na bino. To coopéra qui to ko lala na yebase sikamo. To ça ne mingi na bisu yo wana vraiment. Donc attaque yo mon kutsura les gars ba ko biso ma vérité à côté. Na bisu yo to bunda na yena basi. To ça ne ba makambe belé sikamo. C'est ngana biboy. Te po ya zolo ba pona ngai. Ya ngana ba expliquer. Yo ka te ba ya ami na elo na félicitaka e. Ami bomba na te ba bien que vient non. Vient njora. Voilà. Na binzamba zotalanga na kutana 7e bagarre na 2003 utasala so film producteur moi na poto vient na Damien di Monekene so bana poto ba bossa na te to sala film eza rôle ba pesanga na sala na bota mabongo menga na bota maboye qui vient njora mama absorb sanga tangu na bota maka nde bana balelaka yango na eloko elekelinga kake bolala na ebasi pe esika moko donc ba sera ngut nazo mela nazo mela nazo chapa na biloko ba chaka penza wana nantini nini wana non mais ça mwana moso na ebisho so mo sete baga na ko bete na nzela na masa na yeke na bien na za même pas camarade sete baga ki camarade yango to sala wapi to mwana wapi ngapa na lingi sete bagarre na chikote omoni réputation basomba moi je suis marié na mubana na ndako otala ngai o banga ba betisa bo oni mutatinga ngauna bana mati na tikala kozana na yema kotambola na vite nzamba zotala ngai nzamba zotala nga na mona katoliki musengo tokufa papa tokufa na koma papa so musengo tokufa. Moi c'est pauvre babi lo bakane batu bazwango nena ko sala makamjo kazaka na karine za ba base na abina zaika ko lukaka na fulama ndaba ko sala nga kama makambo kakini mo konto atalanga au nom de Dieu ngala komela bango komone tati kingani Sophie kingani avant na venir so numéro 4 avant na venir teka numéro 9 tanga ba komoto ndima ouais bakata tangi po bakata tangi ngo tangi siko baso na moso bala ka tanga kombo na oyo bala ka famille ba ndima alo ba bala ka kutu njoka bala ngala yima kamna yo ka kana misalo bia bala ka après ko ba mo tika ba bana basa na éviter vraiment Alex ça soit photo ya bala ka. Double S Prod présente la star originaire du Congo, le monstre d'amour africain, Félix Wazekwa. Monstre d'amour. Qui signe un grand retour sur la scène européenne après 10 ans d'absence. Accompagné de son groupe, Cultura Pays Vie, ils seront à l'affiche au Centre culturel de l'Odyssée à Lyon, Pusignan. Où ils promettent d'éblouir le public et de donner un spectacle chorégraphique exceptionnel. Ça va danser. L'artiste, c'est l'improvisation. Na honoré na émission na yo. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info.
Voilà, bonjour et bonsoir très chers amis internautes, bienvenue sur Africa Link Télévision, votre chaîne d'actualité, votre chaîne à laquelle vous recevez toutes les informations en temps réel. C'est bel et bien les vôtres, Chabrak Akanga et les mignons de la presse. Encore une fois, bonjour et bonsoir. Tout dépend de l'heure à laquelle vous allez nous capter en ce moment. C'est bel et bien l'émission Africa Link Télévision. Je pense que vous aimez cette émission. Je pense que c'est une grande émission à laquelle nous recevons pour vous les artistes et musiciens, les politiciens, pour rapport aussi les sportifs. Et aujourd'hui, Toza, dans le cadre de la musique, ainsi, nous allons recevoir Kissinzora, leader américain. Il y a un pénal, il y a un solo. Via Batu à Chabrak les mignons, donc à Otagi Lubumbashi. Azana kin Kissinzora wata wana Lubumbashi ce qu'on appelle tous en kin nzora américain to mekape ko beta masolo concernant l'actualité qui tourne autour de lui aussi par rapport ya bato ya kuta Koffi Olomide héritier Watanabe aussi musique nae to aussi wapi ba nezobima Janel Sate donc nous sommes to solango na kati ya émission. Un grand merci à toutes ces personnes qui vont soutenir biso au Forum Moulin. Merci à toi. Narfelina un word de style pour la bilamba au tindara et au salara bien et aussi à Dani Chandou les chinois congolais na kati chinois. Merci na yope, un grand merci en assistance il y a Cédric Bengo japonais maître balobi JB judo na kati ya Luanda ba judoka ne grâce tout na pesino mbote. Je suis avec Kissinzora leader américain aussi. Richard Tessant ensemble avec moi. Rapidement, je dirais bonjour Kissinzora américain. Ouais, bonjour, Chabrak Mignon garçon. Il est beau, Arabo. Arabo, bon, gars, c'est probablement cassé. Merci beaucoup. Nous, là, on espère bien, mais pour aussi, quand nous comment tu connais, on a caleçon. Zara, puis moutavier, puis petit viendra. Tant petit on a beau, petit on a bien à elengi. Donc, il faut commissaire. Danger. Au sobali. T'es non à balité. Non, balité, hein. Au boti. Non, t'es. Au boti, non, t'es. Non, à boti, t'es. Donc, c'est que moi, sinon, ça. Depuis la moitié sinon penaza soit en Suisse à Lubumbashi quoi on a tiré ma bébé dans Lubumbashi na américain ba katangez ba vrai ba chéri na biso ba congolais ça m'a basate na katanga bane na moni ba na concert à wata o to bete le 17 juillet na bi mais concert en bien o ba sud-africain o ba nani joka ba congolaise Baba Rwandais c'était pas ba congolaise c'était ba Rwandais c'était ba congolaise ba congolais vraiment est-ce que tu as habité tu as habité trop donc fufu voilà l'os trop donc va bien voilà France les kinde ni toko ta maman masola voyage en Rwanda na sabu ye binga na saki pe riche Watanabe na bomba raté malgré na mouvement na ngame na travailler na boss live riche Wata patron. Voilà, c'est l'équipe très bien. Minimum bon qui le béate polémique exact. Moi na niati concert $100 le 17 juillet VIP salle plein. Mindele na mindele salle plein. $100. Concert $100. Mindele na mindele ba congolais ba yaki ba malien ba nani sénégalais kutana kuna assez déjà ko sepela concert l'équipe très bien. Ndeka comment si ça me couvre feu 22h concert. Bien. Kitoko dimanche ndelo que l'équipe ngaka ngana ebeka tokebeta concert ya le 17 zongi mais tout à dimanche toi na concert mais le kelinga na Kilimanjaro na wata beta $50 na biso mais plein moko sans publicité ya brisque madame les arabes qui ya ka bola muka sam annonce ngora na concert samedi donc le tout na Kilimanjaro $50 mais on dirait bato bazaki na soif akoka wata na l'album nommé Anjimi Démon. Bien concert, ça soit un concert. C'est vrai que manger mon tu faut bailler bango. Et à ce bêta concert, bato azo ma baraker, ne so surtout une ma gombe na gombe. Ya Masaro, Masaro na ebisio. Masaro na prison mais shawana na ebisio. Gombe na gombe, ne so na kichasa a. Gombe na gombe. Ça succès. Raker, ya BM na gombe na gombe que nanzema be donc en tout cas batu ba sepeli après on a des na zena problème na kicha se fena zonga na zo belisa papa na bana nga siko moi ça va tika ki hôpital ya moi c'est vieux donc moi c'est fait bien ma casse aux hôpital banya na boulevard siko ça va na juba ki se fabrique malamo danger siko ça va on a zonga ki baba continuer likasi
et pas Stone Mouké du boss des boss. Na relobate ba tout monde mon concert à c'est $100 mais il tient ni ba 100 ba 100 na mis pas 3 en avion azo quitter na Bidjana azana concert mon qu'on les a privé à qui au CP Sabatu donc azo que les gars après tout préparer année prochaine les solos à Zénith de Paris ils américains ma vaccin de Zénith vaccin il faut vaccin pour qu'il t'es non on a été pas au tikala mais tikali kas bon ça OK potote non qui était poto Paris bon poto solo bon poto ni les gens écoute poto ni ça solo et bon poto ni poto le machine na le bande et poto parce que c'est là que tu montes en avion ndemo ta poto na ta poto tu libre pe kala matata ya ngande moko on met un peu coffee on met un peu coffee a servi biso kitoko na CAA bazokumba kitoko batumeli kitoko tole kitoko ngakuti bango ba congolais zona bango ba pesa ngati deux plats ba tu ba pesa ba ndeni si tu to bakisa ba bakisi to pesa boye ba pesi do so lenga ba tuna CAA avion na vraiment compagnon va bien vraiment ngapi na poto soka ba vaccin parce que na tala ki vaccin to so ki awa o fasika lomba la kisa ki vient na kufaki donc na bangi na shadow so na vaccin na ndaka so banke poto ba ki na bango promesse ate promesse ate ba ki na bango poto promesse même dans un vaccin nous ont parce que na France 24 na moni ba mindele ba sa max ba ti vaccin ba bigi vaccin te ba boya ngo ba boya bosco ka pour la poto oui on couvre pas pour la poto ka pour la poto vraiment ka pour la poto dans un vaccin ka pour la poto ngama ya ba miso bandi ka pour la poto ya ka pour la poto vaccin ka pour la poto te ka so pour la poto vaccin te non soit Nandimina zolanga te basa te zama corona basa l'examen ba sala basa l'examen parce que moi je comprends pas vaccin ouais on vaccin mais tu vas te nani mettre bogar bomona yana ya obi famille bino alors japonais yana vandi na tapsa uti Rwanda neso aza bomo ko babezo mama bango ya zame te to coach na suka fota monita mettre amona te mettre o ba jibe ouais jibe ba jibe o ba jibe donc c'est abolo mukuru parce que jiba zabora abolo il a vana jibe tout na vana jibe Burkina Afrique du Sud na vanda na ye jibe na vana ye chambre na yango na ngola chambre na yango wana mfina nga donc na MCU tel bani Mamadou Massi en tout cas wata 10 rien à dire batu bamo ba moni iloko loba exact batu bango moko ba moni na ba ki kilo noir batu bango moko ba moni kete noir rezana te na ba noir bango moko ayebi yango bango moko ba moni. Voilà, merci beaucoup. Et alors qui s'injure à Sangwamawa et Koutio na kata kinyawa Messi chante kota na yo et puis qui s'injure bana kachuva yo kota no kachuva nini qui sindi le cœur akufeli papa moboti na ye ouais ça passe travaille na biso ya quartier latin donc compagnie na biso place tout ça là donc ngana sindi tout ça na quartier latin donc ngana mona quartier latin donc tout ça na matanga muninga na biso akufeli papa na bi ke quartier tes accompagner munene na bi ke ba futa ba récompenser pour la pardon t'es pas autant kuna na bi ke ba kunda papa bien asaka na quartier latin et pas Kofi Romide talaka Kofi talaka sindi chanteuse na biso na bi ke papa apé manakimia place à na bi na paradis asaki musala kitoko aboteli biso sindi le cœur lelo tant tozoka ba voix na Congo awa azaka ye moko quoi puis abeta ba bexe abuka yango abeta ba sala danger ozoko pa papa batu papa nanga kufaka te mama nanga kufaka te papa ya isolo kufaka te mama ya mutu ba kufaka te mama mutu so akata ba kufaka te ozoko pa donc kata makambo wana kata Kofi déjà aza Kofi asala musique batika no molobana asala musique ya danger batu ba ya batala Kofi après 11 abeta sur na potote eza kutu des événements 11 abeta raté batu ba ya pour batala Kofi Romide ba okaba tata mobimba ye ba mona Kofi na scène na âge 65 ans nga ko buka Afrique donc Afrique ngingana
monde ati ku to ko ninga na poza misa monde donc ba tika so ba beza muzo ba pona arena non tout ça et tout ça Kofi na vana na ye trop na ta bilamba Kofi na vana quartier tena Kofi na mwana Kofi ko tale mutute o senti pena ke ba mise ba ke ba bexi danger ba beta peslam ta kufa zate abeta ba sinta beta ba lempe de Paris danger na ba salo ka bo le ba tika le bele libanda Kofi asa capable de beta stade de Marty et na stade de Marty wana sa beta stade de France abu mara mutute pour ça mwana nzambe mutachinda abeta musique bien toka ta papa sindi ezali liwa papa belaki malade joie qui est papa qui tout ce que papa so apema na kimia. Mais c'est par rapport à la réaction, il y a DJ Abdul pour Kofi Olomide. Est-ce que tu as une émission? DJ Abdul nastan loba qui azana respecté. Na uti katanga lokuta mabete. Ngal ba vérité. Na uti katanga mwana se mina katanga ndebo. DJ Abdul. Oui. Asa ba misiki na sa ba sepla na kuma yine niveau na ko finga na bato. Eza sasta. Mama finga na eza na bato ne tu yene na ebelo sadrak. Bon mignon garçon en classe pour émission de finga muto ko kate c'est de ko kate c'est de ko kate muto ko ken piana ko finga na ndenga lingi o to ba ni ato émission muto ko janvier ko finga mutu o comprend muto ko yonde na ebeli yo sadrak o yo ko bandika ka yo tu finga nyama fo momi o ko kate ko finga mutu te donc garçon na kena katanga batu balingi batu na ngai partout ni jam batu kamwa ya comme ko finga batu bo musique na saka batu sepela kana ngo musique na salaga batu sepela kana ngo fala continue musique na loba matali koro alongwa discothèque tika batu na ba boîte nem so musique la asala ke comme medi boso abule ba chant bien et ba gas fabuleux sur le ba gas marote ba inosa ba sala et mine kende pa ya ki pena do ami bomi carrière na nga côté ka prison nga viola ki na été so mutu na e baby na prison abanda ka kombo ya Kofi Olomide vraiment DJ Abdul na bi ke bazo tinda yo na bi ke o ape mutama yeri na yemo ko pe ozawa na makabozo sapo na Kofi tika pose à DJ Abdul nga masala yo nga kisinjora na CMB DJ na Chanel abini sanga ba musique ba wengi ba musique nyoso to pona fula e daka zo lela pona fula e. Donc atika komba Kofi ça problème na ote na ebité kombo na ngana Kofi soki bato basele ngo émission to mona bien te kombo na ngaki sinjoka na Kofi Olomide kombo na ngaki donc et donc to aka deux ba titre na bango ba kambu na bango Kofi Kisinjora Kofi Kisinjora to aka deux oui ba komba ba so sala ka ba komi be ngana Kofi ezakande maman na base DJ Abdul oza petit frère nanga moi musique amkiano yebi continuer na utika tanga bato ba sepela na yo sala musique no de foot yo tika Kofi pa yebi yebi te Kofi tu nanga zanani atuna ke so zanani aibi te taka viebi ni ça le poto mona ya kumisa fali mais obo ya Kofi Olomide hein Kofi Abiyete, Kofi DJ Frank, DJ Marula. Kofi Abdul te. Abiyete. Pona mona ya kumisa fali mais obo ya Kofi Olomide. Kasi bibo la mwanja, oke boya prêtre. Oke boya Kofi Olomide asali fali. So Kofi seleni. Yote que tous on Kofi sali ni. Ezaka komba Kofi poza Kofi. Te viens au préparer concert événement du siècle, concert historique. Il fallait en prince. King mais ana prince c'est elle na kuma prince ya tika magamani et nous avons un problème te amuna bato na ba vérité ala na vérité et nous avons un problème o mani bato o ba question na bino ya piège yo et Luka ba problème et ba vérité tant le bio za king za roi sans prince roi misante na remplacer mais roi faut za ba prince le roi Maroc comme Azara Prince. Roi de Maroc, Azara Prince. Même la reine Elisabeth Angleterre. n'est pas Azara princesse. Azara princesse, bazalaka ya komi. Ce qu'il ne faut pas qu'il y ait William Prince. Il faut Prince à William de Fabota déjà ça bota qui déjà. William de Abana Bazao. Bazao déjà. Et là, bien ma bête. Prince n'a pas été.
Voilà. Dans la chose, William a comme un roi n'a pété, là, la prince, ça. Donc, il y a un problème, quoi. Voilà, mais est-ce que tu as une émission, il y a une osbika dans le cadre de la musique Viendjora, à lobby, dans le clip, il y a un aigle, toi, tu lance un aigle, à Betty Moutouté, parce que aigle a zandeke. Parce que yo artiste, ils ont mis bien andeke. On a dit, nini, aigle dans le clip, ils ont mis bien andeke. Comme on soit, on va me finir à Viendjora. Na habité. Est-ce que vous avez été en landa papa innocent? Ngapana za mta innocent hein. Za mta innocent. Na za mta gas mawete, gas fabulous. Yemo makamne pela ndana ngate. Bon so par rapport à propos ana. Na za kuno ko lo bate pona kipana mamna ete. Ngati ngamta linga ngatu makamno nde. Alinga rote. Bon so lingi vérité tete. So le bel bango vérité comme yo. So la vérité kana. So le vérité comme on so la vérité. Mais tu vois, le artiste moi quand je bien un aigle au biso to ebi fallait ni bien un aigle. Ouais, fallait ça aigle, fallait pas niveau n'était hein. Fallait un niveau n'était tout que tous on a pas fallait moi on soit quartier là dedans. Fallait un niveau n'était mkete. Musique on ça là, ti ya kokufa ka ti ya kokusaka musique. On ça musique loka fallite. On ça musique loka fallite. Jamais comme ma tête e bani na musique. Abi saka batu. Asuki wana. Donc, comment fallu comment même à ça fallait camarade pour fallait ça beau mais tout le monde faire le camarade le quoi bazaba ni kiende moko fallait perdre ko bota là me suppose beau là me le quoi fallait là ya azo marco si bana fallait on a fait le camarade donc aluka succès mo biso ba to yepe biso ba linga kaya moi musique na saka bana mikia ye makana a saka la musique na ye ba miki oh moi mon orchestre n'était yo mon orchestre ne muto danser sinon sur notre danser il y a 35 ans ou 30 ans pas mazan ça moi musique ni ka génération na yeka tout moi tena yemo na ba petona ani bani donc fallait camarade nete quoi voilà camarade il commissaire fallait rival na bino ndem bo pata bongo mais yemo ka lekina mi kofi du te fallait dans ta confiance comment kofi kotanga local comme ce chéri na ta confiance ba yem ba tu ba gaz ma wote c'est tout pe fabulous ko tu na micho fare fabulous aleki fabulous ani ko makasi gas fabulous ye ben ba tu abi ya zana gaz oh yeso fali no zana na mututa ntam to sa musique na ya sa musique na bien Tazen numéro 1 nani la musique à Congo musique à Congo musique numéro 1 musique à Congo la mutu moko pali numéro 1 musique à Congo bali d'abord king Kofi numéro 1 la qualité il y a ça la Congo na Afrique na boy numéro 2 musique à Congo te vendre pour le moment album ebetami Ajimi de bon batara parce que batara album na micho actualité wata za wana CDT kama ba tiba ba ebeta partout eza bongo Kofi ni wata ni katanga wata au ni kichasa batu bazoka rumba congolaise wata na wata donc MSB de même longoli tokos mais ils sont pas même qui Shadak on s'assemble à tous en akine on s'assemble frère monsieur beba arabe tu te rebiso on a goga MSB de même longoli tokos yo moni ba conseil ba tina ba shobese ya mi ange o moni ka tanga te soki kaka na soka couvre feu za ki soka présent katani makambo te titongo mais tu retrouves que ça de match mais on mi de mo so mérité ba stade makambo za ka album soto tambola partout ba chez même ba tawe na saki direct mkwana ba wewa tu kaka mi anshimi de ba betanga ba nzembo wana pour ça conseil $100 pour ba bayan $100 obimsona wa momo na Kinshasa simbi na Lubumbashi simbi $100 yana ke Côte d'Ivoire pa ke na ba montant na mais par rapport à la classification en musique so bo il y a pas classification to moni Kofi Olomide to tena numéro 1 na biso parce que en Afrique ba classé 30 musiciens les plus écoutés du monde en Afrique Kofi Binga Yemo Aminga Yemo 16e ba musiciens les plus écoutés devant Bob Marley wana monde il y a autre Kofi numéro 1 na biso en Afrique to tini te vandi awa ya mutamta beta musique ne ba sepela nango mais autant pas que oyo ebeta o peso beta o pambi o pene leki autant pene que mi ansi mi de mo
mais bapetya bango tokos wana ye moto ozoloba ngana beso betaka leka balibani tu sur le terrain yango nde actualité yango nde eza mi de mort okendaka ntanga batutu bayoka ngo na babarda baboite parce que katanga nake baterase esala président tolembi na biso président pardon ya fati pardon ya fati lebisa ya fati pardon ya fati pardon ya fati kangela biso ye aya ntoni na biso kangela biso tanga miyini wana esengo biso tokota baboite pardon président fati président fati pardon président moi je devrais respect à son biso respect pardon biso tokoka boye te moi terrasse esalaka bien cinéma ezalaka sur te aya distraction na biso bakinoise mwa sheta mwa kare mwa ngwasuma mwa wileri mwa kimbuta mwa kapela na biso ngulu tozotoka te tondimi tolaka biso botata kuvefa tabesa tokolala so tomesani sentiment wana kaka ya kokende oka ndule mwana bar po totanga bamatch esalaka bien mon général kasongo pardon yaya lebisa ya kasongo la biso yaya tokufaki sabwati mefi yango wana ti omona vie bato ezalaka nini danger Jeannette Sate café le bio naturel. Titi Mambo. Jeannette Sate. C'est déjà. C'est clip dimanche. Clip dimanche. Et s'il va faire mixage maman na nzembo permission du toko maman na nzembo. Nzembo si du toko mutu kitoko. Libanga ngeza. Yo na bako na nzembo Jean Zola. Ya Jean Zola. Na Patricia Massamba. Patron marié titre nango patron marié. Patron marié. Voilà, mais qui s'injure à tout taper na eloko o na habité et c'est le monde sensible na habité chose na makasi ya lobango parce que bato ba benginga trop. Tout le monde qui mama artiste comédien et banda qui na makambu ya affaire ya la duchesse. Bana affaire à la duchesse, après faire à la duchesse, tout le monde est comme maman lesbienne et tout. Tout le monde 7e bagarre et Michel Bosso sala ki ba leketchu. Alobi atangaki bato insignifie ki bapede wapenda atanga ko moto yoka atanga komba bakata na bato mususu to moni eso epasaka tola alobi plus grave yona ye bozaba master bolala basi esika moko et puis kama kama somo bowele na moi si soki Sandra na banda yo kama somo babiloko wana nyonso tu na ebite kombo na ebimi na makambo wana ki ozaka lesbien na solo mais yo lo boza lesbien te la style na yo. En tout cas, ça passe dans ma voix. Batinderi nga ba joana partout. OK. Au moins nga na bi ka so muta bongwani, nga kisinzo na bi ka so muta bongwani. Ezaka na mission te. Nga na ko bongwani pas noté. OK. Na ko bongwani mission te. Il faut na que ko bongwani pas pasteur ou musela nze pas sango. So ba filmer ye faki makambo azoro ba chez bino batamokili boze le côté devant Sarato la le côté devant les questions le côté. Fallait que ne ko lo bango devant Dieu. Ba filmer ko l'église dans ça ko filmer totalement que à lobby pas makambo devant musala nzambe po ba mafula devant musala nzambe bangi po ba betelo po maboko kaka tumuni timba la moko yeso za lokumu ndio naso ba pe passer na so wale sa prophète na so prophète makasi o pas fallait kende à lobby kuna esili so ba zo ba biso to ko motala nde c'était bagarre za ki l'église ya te kene mission même ngaso na ko bongo no ya mission te. En tout cas, beaucoup sont rappelés la caméra, ni nazo ketika biloko na ngepa mesela, mais pourquoi na mwana basango? So na ba kisi na na ketika so za na caméra na kilo pas be. Et puis na dik abe na subi alingaka caméra te. Pour biso na catholique balinga caméra te balinga ba témoignage wana tout bela kaka yona sango. Biso na teke oleka ni boso na problème na loba. Parce que lobby au sala vie na yo. Kutu abe ko to ngane te alinga ndi kutu te. Mana binza minde zaka bongo o ba filmer par devant pasteur aux loba na église aux loba. Tozaki lesbienne, tozaki mamio soto. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans l'église per solo? Tu l'intimité cette bagarre dans l'église. Dans le bagarre, mon dit le en français, toute la vérité n'est pas bonne à dire. Au moni koza ba camarade, au moni ngana yo na ba bakali. Bino ne to ko ba master. To ka pa to vani ba tongo to lamba to lia. Afina bino boyaka, njoka leader nena leka yo yaka. Leka ko sabra minyo yaka. Tu vas te rouler à Malabiso, tu vas lier à ce que tu as fait, tu vas te faire la pomme, tu vas te faire la pomme. Tu vas te faire la pomme. Nzamba zota langai. Na tika la koza la camarade, il y a 7e bagarre.
na binzamba zotalanga nakutana 7e bagarre na 2003 utasala so film producteur moi za na portefeuille na Damien di Monekene so bana poto ba bossa na tete sala film eza rôle ba pesanga na sala ngana za ndero mona za actrice makasi na za pena na ba ganja film ndo mona nga pena ana ko sa cinéma danger vie Damien di Monekene na futanga mbongo afuti mbongo to sala rôle wana. Moi je suis pas une lesbienne, moi je suis mariée na mobali na ndako na bana na bakoko na bota mabongo minga na bota maboye qui vient njora mama abso sanga tangu na bota maka nde bana balelaka voilà nga munene ba mama ne so zo kama ngumo mo si vo munene bondeni na bota maboye na lataka boye ba coiffure te ba nga américaine mutapesa comme star Patrick Muzungu ana Angola na 1982 ba nga star 82 na bosa na te si na komi 86 na mosa course à vélo ba nga américaine on sa course à vélo na champion na ye na kati o moni camarade nanga camarade ezalaka bulala niti ala kana ndako nanga ngapi ala kana ndako na ye to uti ne be mwana na moko kufa no elibas avana ndako nanga beza wala camarade nanga kati so na lembi shenga mikolo courir te na somba na ke pa kati ni kana c'est pas kati c'est pas camarade na kati wala nanga yebiye kati la kana ndako na ye la kana ndako na bala kana ndako na ye alo papa na zana ngepa kati wana la nanga OK ça va ya betaka drum to banane niti azana mufuna nanga banze bange bele mbaboti abuti Angola ayo nicho ana bana OK aza shenga abetaka bana ya nene bana odemba babetaka na bana kinyana et pas vient na mission na ebite ki camarade na ngana ye to vande sika moko tena 7e bagarre na ebinda kuno te yo kotanda kuna ngaite camarade na yo fo banda kuna yo po fo banda kuna ye ba camarade te tout ça ba camarade te ezo lekela nga ba image na zo mona ngana ye to wela mwasi to wela basi to bunda azola na mwasi anga azola masu non tout ça donc faut pas rappeler net pas elingana bien na bi non tout ça ngana ye bilote to zo ba ka fo ko osolo bati ka ba kombo na biso na be bakata zo sambusa biso mais le ba biso la ka le ba kombo na bango le ba moso yo bala ka feni ki goma numéro boye avenue Kabalo numéro boye le ba ka peti ba ko nga famille ke la ko bala be mama la ko bo lo bati abala ka pe albe balaka yim ta balaka yim to zo kumisa nga zo mona ngo daze opo sa no makamu no posa no be bi ko se e bi la ba transana na Congo te mo te ba sa na campagne tu ba impete afin na yepe yo ko niso ko sala lesbienne fa ka lo kwanga o ta pa mama musu pe na si pe bo yepe na musu asa ka ba kam na yepe ba pete o ta pe tata musu pe me tata verse ko si nda ko me asa la musu so ne pe pede na ye ya sentiment na ye eza ba kam na ye pourquoi on ne komisa ngano ki camarade ya makasi ngana camarade nota to tikala na 7e bagarre ngai kisinjora bala banga ba njonjing to kutana kana njonjing moko to sala ya Damien di Monekene 2003 depuis 2003 to kutana yo o ngana na banda to wela ba mumini hotel nyingana to kota zola na mosangala la mosa hotel nini mama ngaza ba neve na ba nies na ba bokilo na ba sere kila na ba boye na ba boye na ba luki na ngai te yusu sa na kamuna ni ba kamuna yo ni profina yusu ni penza ba yeba telinga kisinjora ta non méchant mwana mwasi na yebiso so mo 7e bagarre na ko bete na nzela na masa na yete na bien na za même pas camarade 7e bagarre ki camarade yango to sala wapi to mwana wapi to vanda wapi yebisanga no ngana to vanda ngaba lingi tangela nga place ngana yo te ngana ye il faut yebisanga place to kendaka ngani to bala ka basi ngaba kisi njoka fola kisanga to ke il faut camera kende mona sa émission Lucas 7e bagarre kisi njoka lobi aya to ke no telo soki ndako to kendaka na baso to lala kana ye to to ba lupango na soki ngaki sinjo to ya kana mwana moso ko ya basi po o bondi makambo kota lobi comme maman Sandra oyebi Sandra ngoto na so ba Sandra nani futanga Sandra kingani afana kana feni boye na kasifuru ba fulu ba alo ba kasi ba venir ko kasalo bati tete yondo bite Sandra ngoto basanda ka sadi to na basandra lina ba bote to basanda be na mokili
mokile koma ya vidéo mokile koma so ya boye to eta kolobi boye na boye yango ni na lobelaki fisto koloki so kosala kofi makambo lakisa preuve audio lakisa vidéo Événement. Double S Prod présente le maestro Fabregas, le Métis Noir. Livrera pour la première fois en Europe un grand concert le samedi 13 novembre 2021 à la salle prestigieuse du Double Mixte à Lyon, Villeurbanne. Accompagné de son groupe Villanova, ils promettent un spectacle immense. Mon général Kassongo, mon colonel, mon pépé. Les vents. Ngapa na lingi sete bagara na chikote omoni réputation basomba moi suis marié na mubana na ndako otala ngai o banga ba betisa boy o mu tetinga na ona nani bana ngati non ga via boaki qu'est-ce qu'on a à répondre te na ko sakata kende pas sete bagara bosa ne monsieur zonda bana na njoka sete bagara yo ba cette bagarre yo ba na nchora bolala basi bona bolo ter bona bo to simino nzela to inde yo ndaba tela to laka basi na atotel tatanda kwango o to laka ne basi to kia lupango wana ba papa yebo mona kanga awa lupango to nga awa ngati sinjona na au nom de Dieu na mona catholique au nom de Dieu bible ko sana ko sote na jire na kwa bana na kumba na kumba bakoko na tipala ko sana na yeme ko tambola na vite nzamba zo tala ngai nzamba zo tala na mona catholique musongo to kufa papa to kufa na koma papa so musongo to kufa ati ko pa na tikele me pa ko sana e mais vidéo ne dike moi c'est pauvre ba bien lo ba ne batu bazwango o nena ko sala makamjo kazaka na karine za ba base na e abina zeka ko lukaka na fulama ndaba ko sala na kama makambo kakini mo konto tala nga au nom de Dieu ale kinanga tane mo sala pauvre ba ko sala ko na karine jo niveau maniki akose o makambo akose di na karine jo niveau kakini na nga nzamba tala nga mwana mata mwasi lukuta nga pela tubi de zeka na ko sauter nga sete baga na otie sete baga fa sanga mwana mo so ngane to welela ka ko yanzo lo bango na affirmation parce que yanzo lo ba oza master na ye non mais c'est monsieur pour la coupe parce que on peut ça no identité yo la identité non oui alobi yango tsai yo vidéo ngote nazana ngoto listango babola na no vidéo et puis on se retrouve tout juste après. De retour sur ce plateau. Alors Venjora, tu as la image total ngo biso na yo ensemble. Je niveau ça l'affirmation. Je niveau alobi ke yo otika opesa identité oteka identité. Bon, non le baboué. Ngaki on mo so alukanga na problème. Tant on ne longe pas Kofi Kala na ke pas JB, à quel quartier la ta comme porte-parole. Aleki na TVK mko di boso ko fatale. Tete wa kisi ndio katelongwa. Agi quoi? Agi akomanga. Aleka na mirado ko fabite tete yo kisi ndio. Tabina ko lobate. Yo kisi ndio te pardon. Mwande mote. Maki kwa na longwe quartier la ta na ke BCBC. A remplacer na yefi na ekanga. OK. Ko fi habité mwande mote kisi ndio ka mystique. Wana petit wana leader américain. Vietali look nanga. Batali look ni nga lataka. Batali nga batene look nanga bia bugar. Ndaki sinjora. Obi mtapesa kama vient njora nani. Yana mobile nanga ya tete. Eza so devant na parler na lati. So na va na parler. Mtapesa kama vient njora ya tete. Na bosa na ngote. Na 1998. So na ti costume to ke ba fetcha ba bokilo ba nini. Yo pe na vient njora. Ndaku komika vient njora. Eza mutelo mtapesa kutuko. Eza ndio na kolela na ataka ba sabata ba mibali. Na ataka ba luki na ngame na ngamo mi. Eza luki na ngane nza machina na kokana ba puta te banyi banite. Sopo na zangola to kwa basela msupe simbanga pete ne suba zoba kopite ne pele pe kana abo ete. Osoko pa. Ya ba luki na nga. Yimta pesa ngazi yana ba nga. Ya pete mtabia nga vienjora. Donc c'est mec qui na yo. Yana ba pesa vienjora. Apesa nga vienjora. Yo kana pe. Ya petit frère na yo. Ba ido ndo ba ido mtapesa ngo ya tete na pesa leki vie tete. Ewa pesa ti puta.
ati putati se ati patati chemi yo pe vie tete kala ba santé banana c'est une tweet boy na bossa na raté wanda Cristiano Mki de ça pour que tu le viens jour et ça la peu bien on est ba fantasme na c'est pas na ngope lo kamba lo sombo ana e jo ana mo ba ke mama mbalo amana jar na e ba ke amo ba ke mama mbalo mais tinga qui vient sur que ça la bien ça la bien ba to zonga ba publicité ba to zonga bo soki okomina ko sambela oui lelo ndo a comprendre nse menga na sambela kada bana bota matilo na kene église ya kominde lelo ya kominde sambela lelo ngana bina nganza be bana kanga sambela na to ba mona na tsaka ba direct na kena ba neve na kena ba prière chaque samedi samedi wana utu biso et rata ku tuti rata bandi mito ce téléphone so baye binga ezaka ko kansela mutu ngape na to tambula na bango ekiri na bango to vandi ngaki sinjora na sina temsa mama sina cheli to nzela ngaki sinjora ne pa na vandi moi sini na kitasa aibsa nga na yebite lesbienne atika moi sina nzela ndibla na karna otambula boso mona nga kati yo ngata mora kana kaba mi ban merci boso mona nga merci tena mpaka kita zola ba mwasona baba se kitasa bona ba telefone nga na posa numéro nga bobo nani ba na kisi njora atende baba na Facebook ne ba na yeba kambwana tera sala moto abi boso mo tele tebi mat so kisi njora te pa li to nga kisi njora na bani awa abi mat est-ce que vient jour anet question mo ezoye langa parce que mutu akolo ba pe bongo pamba te pamba mai ko ba ninga na pamba mai ko ba ninga na pamba neti pona akangami kombo akangami na kombo te bakata tike bakata pardon tike akoseli e bakata makambu yebo ko ba vina bango ninga la na ba comédie ni ba lo sasa ba ba mo salite ndi ba la na ninga e bakata saliemi Yusu balala ko na mo petit na ba Christian shoga pa leli yego kukuma kusembela una komba batu yalo kuta una suko sembela te bezi e comme business ta comme ça na émission shoga leli ndapa na tika tika pena Nicole bakata tike bakata batu aza mama ana banyesa ana baneba na famille za mobali na tike bakata o kama mina kumba katolika munini ndaba kisi njoka pena sete baga rola nanga na za kambaka na mbula nini fo bisanga na yibi to fano kabla 2003 to saka piesa ngo suki 2004 no kasaka ba 2000 wana kaka zela ngazo na dami di monekene mutu na yibi kutu muta sangisa to dami di monekene boza mapasa bosa la role boy ya balesi basali sanga role balaki sanga lokwa na za niteke kachuva na saboy ayeba mutu apede wasala so sese ko na kipede wasala ngaba sese sanga role sana complet ngalo ko ba sese ngako role ki lesbienne mo ko tanga makambo na vraiment na bana na banyes na bakoko na baboy est-ce que bota ya yebi up sese bakara ngabota na yebi ta abota bota bota tsilinda za rapele asa atati linda peta sala karo te akoma peta za rapele a marié boni ko ni ko to kala bitsa koma te akoma te akoma te par hasard alinga ote 7e qui a tchawatali to ibolingana ndaba tubasepelana ngana ndenga ya bete ya bitu aba mat tete ngana lesbienne tete ngana lesbienne kamera ba so ba busuba ni mo alu ba television na busuba sete solo ba na busuba sete solo ba sulu ba na la pena so sete baga suba ba muta solo ba na tenga so basi tu olala na ndaka na to ndima na la komela bango komone tati kingani Sophie kingani avant na venir so numéro 4 avant na venir teka numéro 9 tanga ba komoto ndima ouais bakata tangi bakata tangi ngo tangi siko baso na moso bala ka tanga kombo na oyo bala ka famille ba ndima alo ba bala ka kutu njoka bala ngala yima kamna yo ka kana misalo bia bala ka après ko ba mo tika ba bana basa na éviter vraiment Alex so photo ya bala ka ataka na so kombo ya musique vidéo Alex so kombo moi so que na ba ataka
Tanga so bakoma baso bi maka na baba ko na mboka na ba dress na bango. Pour tirer biso de camion na ngona ngai. Somo. Non, somo. Shadrach, en plus ça doit Luka. Ah. Ça somo. On dit que maman so bimisa somo wana e balukelo. Maman so bimisa somo wana e balukelo. Suka. Tala, omoni hein? Ah ngaye. Ah bah c'était bagarre, la réputation et baby selling réputation ma kasi. Oh écoute, il y a moi ça babia, so un pauvre babia. Ba tout ba zongo yelo kwa kosa ne kana ka bongo. Pour abika kosa kana yi. Mais yi prend so adu so kwa to zalaka. Ya so la affirmer à confirmer que on va ça camarade na fa sangati. On va ça camarade na pour batu barake bo bazako sanga so zo kana nzelo mona mutalinga tanga kuja na abenge kisinjora. Donc alinga za lokwa nga parce que mukendi lo ensemble ya kitoko na obi ayebi vina yo yesu gonde yende bonjour yende ye bonjour boni yende ye bien on mu 7e bagarre lo pour kisinjora bi wa master na ye abane ko tika parler na ye ayola lipa na yo njora vraiment a master na ngai ya ba longue date donc to koli vraiment ngai misatu ngai kisinjora na noeli bas ngai kisinjora azosala ba ki porte parole na ye alonge pa kofi ke pa fali tout ça tant ba déception na ye ba ndenge batu ba ndima eteke na ndenge musala na osala to bite ya ndenge zana osala pe artiste complet deux artistes complets seconde des afo ko taper na monde ya ndule des soir to osala monde na biso ndule ngai kisinjora na noeli bas que son âme repose en paix bassiste na biso na mwasi azala pe na mouvement to za pe na ya Florence Nkolo donc solar d'auteur biso misatu wana to zalaki alors to sali pe mouvement donc ngaso bomona nga to période wana na ngenda Angola donc na ngenda Angola vie sa mango na benga ngai ateke pi petit na no yaka mo mama mo ezali afa to beta na tika ba masa na tika kisinjora na noeli bas de noeli bas to ka okunda que son âme repose en paix mais si to banda ko tambola en tout cas nzamba oyo kanga likolo na mona na ngai 7e bagarre vi na biso te na nzela na biso na mona na ngai 7e bagarre te na mona na en tout cas sans blague ngabu bata théâtre na ba bon pe mingi te boso kombo bolo bela ngai na moni ka na mission bolo bi 7e bagarre na nzela na biso na ba parcours na biso na mona na ngai te en tout cas il y a pardon vraiment toi ba responsable en tout cas tout sauf ça faut te ba respecter abatu tu ba peut respecter ba parents baninga qui si joka parent a marié a responsable munene pas na groupe munene na kambaka ngamona na masane puis na musicien na ye tala nga mukolo boy auzwa ba responsabilité nga ba petit na biso bazawana belé na simozo mona donc a responsable munene ya tout sauf ça to ke ba babilo musuto lo ba na télévision so zana posa ba yeba yo so ba yeba ka yo ba yebi yo lisute olingo zonga na news ko ba news na o sala ke ba tout sauf ça toi ba parent toi ba responsable to kolisi bana ba koli to zuba koko to na ba mibali en tout cas tika ba biloko wana bo sala bo tika ba biloko wana bo sala na kota ba makambu na bino oyo ba nini ya be mission te so moni le na koti na bisa kisinjo nga bi trop c'est trop mbalo vraiment nga fona le canal loba en tout cas 7e bagarre so ba benga ina 7e bagarre en tout cas so za responsable te to botate donc e bana biso to ba responsable to ba parent to na bana to na mibali na ndaku donc yo ki kamara na yo na kisinjo ka to yebi yango ça ngala masaki sinjo nga ndenga lobi to leka na ye to melaka na ye kisinjo na ngali talanga ngala yenda na ndaku na lali donc keba mwana ye omoni mwana alandinga mwana ya petit sœur nanga obanga na makulutu longa kasini moi c'est qui makulutu oh ça c'est qui Makulutu. Toi tu es qui Pixel. Donc le neveu de maman Christine. Oui. Tu n'as pas ça. Je suis venu prendre le loger de l'école. Ok. Avant d'en kuna mwana petit sœur na boko la kaye. $5 qui est en classe. Ok. Mwana responsable. Moni moko posa kacha sisa. Moni mwana responsable. O mona ba responsabilité. O mona ba responsabilité. O zo aussi sango. O zo luka aussi sango. So mutu akomo sambela nga na yebi omoni biso to sambela na catholique
tokenda église chaque samedi tokendaka donc so lelo nga na bina bongwana po nga na nga na bamakambo wana te kisi nzoka pa na bamakambo wana te so lelo nga na bina bongwana nde na melaka babiere po nga melaka na babiere whisky makasi melaka whisky fort ya danger kokate muta kokate donc na beta musique na beta drum na musique ya mokili nde baloba so lelo na mina ke pa bonzambe na ke pa sango na ke papa nde ezala biso na catholique oke na droite babenga ngo nini oke ana na sango zo tubela masumu ya oleka na ba télévision o ekomi copie oke bana ba copie na mina salité bokeba na ba copie na mina salité ya kochaka bato bokeba biso to ba responsable minene njo a responsable attention so copie na mina bo sala leka na télévision o émission na ngezo mo gaz to ngapena zo mo gaz to tsa koma njoa ou be église na bino botanga ba koma binzambi na bino bokeba bokeba septième baga keba oluki mambo place balukate njora masana ote toyebi ote oza pe mastanjora te so boleka na moi parcours mo boye basangisa bino na moi bosala baki théâtre bonjour az artiste complet to benga leader américain pour un américain soit abeta basket asala film ayembaka omoni kisinjora à porte-parole, à musicien, à rosa théâtre, à rosa film, à rosa nyonso. Leader américain, pas ça ma capacité tout. Ma capacité njo azana ngo okokate okoma pété. Donc yo okoma yete ozala pété. Keba ya njo yo za 7e baga. Donc on a ngana kebiso, keba lisusu. Keba tout sauf ça. On a ngana lo baga yango. Merci beaucoup. On fâché déjà. Ça fait tu es responsable nanda ko bitala mwana petit ça mwana elodi avant d'aller pas nanga assez pas maman était parce que a biso président Fatia ba classe ofele ba classe ofele 2 ans autant na Sir Robert le gars dit que tata moi ça et mama kuta ça c'est Micha ya ngomoni ai awa moi 3000 il faut tika net la tango na somme da pata maki ba sali ba déjeuner ba sema moi surtout est-ce que bon école na poka fa bana balia na poka fa suma mwana loko poka tena bana combien bakoko ba kuna bele bakoko rani biso kuni ko botela ngabana bakoko na ba mebele osala ba ko ke okoko na biso njora na koko moko sete bagar bala non tout sauf ça et déranger na ko supporter ngote mukile benga ngai mais batu ba fingi na sepeli mais mutu wa bongo na kasaka bongo to bongo na bozalaka danger pas ko bongo na ko ba ke azo ko satanga makomba baso ya balaka na ba mama na bango atanga poto ndima ye afotanga mama na wa ndima ko bala mwana ina kombo na ye na dress na bango veni na ngiringira veni banyiribo yo ko ngiringira ngaku barumbo ngene tukuta na yiba kutena so yebate yebate na kida lelo mwana vera baki ko ke kaso bani kaso ato bimaka five cha bimaki tano barite la sala ya misho kuna obanga kama vile batu banga ite yo mote batu amoni batu bakopana ngate yango mona ngati sinzo ka soutenir ba PD na soutenir ka ba PD te eza ndenge nzamba tinji bango na mokili atanga na bina pekisa lelo etika mate nyoso na business na ye nyoso na kam na ye eza na mobali mususu préféré ne kaka baninga ne bali suko atongo biba mama bakoka ngote ya ndenge tala ngaba mobali na tsanga mwa ruchuru ka tokola bano ne tele kabina ngata mwana aite à trésor à la Paris aux PD ba utaka nango boy mama ko tuba ko ma PD simba te mama ko miso ko ma PD mama yo ko ma PD simba te ba utaka bosko o peki sabato mbe mwana en tout cas le parent si ko ma PD te ko ka te conseil za mikoza ya wata kado ya Lubumbashi conseil na pesa o kado akatanga héritier wata gogana risque ngwana bakata $500 tala patron wata ndenga suki par na biso bon conseil na pesa parce que président Mobutu akufa na makamne na motema ye moko ti lelo ayebisa musée Kabila te wakutaka le père ayebisa pe Kabila le fils te ayebisa pe Faci Tshilombo te ça veut dire ba protéger ba cop nde tolo bagara ba rôle ba PD ezande ba bota mandé leader américain yo luba ça veut dire soza makamna yo 7e bagarre gobebisa pe cop baninga te eza ndenge baninga bazalaka lelo to ko pesa ka image te lesbienne na ndoki no lesbienne ba désir comprendre eza ba plaisir à mutu na mutu
comprendre les ibem sous bazo s'occuper na ba famille na ba pédé écoute na ba pédé ba bongisa ba maman ba c'est là où dans un master pédé les sous sokyo za facilité aura $300 $500 même les ibem dans un esprit ai bi yo calculer la jeune qui est bien ça veut dire copé ça ngote sokyo ça témoignage l'église et ça logo la qui top non na bien Elvis Salomba za aux États-Unis a dit c'est en États-Unis où tu voisin na balambwa donc tu parles tu sais préparer mbwa mutuna ni amande mabe ba tuno batu ba sama kanya bango eza mamsusu olobate na ensemble la wana to kota parlement total na TV député Montréal vu miko banzo ba cauchemar est-ce que ezala bien tona ba sénateur ba secret ba secret à ma case ba to lobate nyoso ba lobate na kati to vient malade ya coronavirus place où tu so ba tetilo ou ba secret ba mako ba bombi na so lobate nyoso ba lobate septième il faut de l'esprit ko panique nous allons mwasi olinga obala oboto sala makamna yo toujours bolo tu ba yo mabe ba mso so pa yo hein baba lo banga yo mono asala ta fiba bo kenda bo eza ba love ya batu adobisa lo lemba mutu mususu ba sa ngana mutu mususu azara na bolingo yo na bolingo na ba fiba ka misapa pamba te na bolingo bo pa na monya so ka misapa fiba ka misapi kaka uka musapi na yo c'est kaka musapi ka musapika bo yo ba fiba musapi lo kolote le musapi ka lo kolo muso kaka olala ko seke kama lo kolo mtafuka lo kolo aba sentiment ya batu mutu soso mona pena afiba kama tulipeka na yeye ningalipeka mbani na kitoka fiba yango roya fiba nini Nibu kasulu bana makamna ye. Mais ezaki ba love ne ezaki makamna ye. Abi ka kofi ba. Mais ça makamna ye ezaka kusala. Et comme c'est pas libala na ye. Danger. Ninga sana mobile pa lingo komi pasi ya. Lembanga komi pasi ya. Nana olembanga. Afiba bongo be la fiba bandani. Nana olembanga. Nana olembanga. Ngala ye ba fiba nini. La yibu no fiba tiba yimbo le. Qu'est-ce que c'est ça? Ça ne me semble biloko na lo bana. Parce que ça le sentiment batu. Atusu balingana bango bongo basise bongo kane bien. Basubi balingana bango pété mais ça la love ya batu. Ya ba role bela ba kambi ya batu comme bisaka te. Toute la vérité n'est pas bonne à dire. Mundi lo bango. Solar dans Zolanda ou déjà ça siliki. Yana biso mukolo. Batu tu ba sepe na été. Oba mambitu. Ngani na vanja makamanga na sala mambitu. Oui na lobanga na ngonga linga na poso sala nga bien. C'est tout. Na makamanga na sala nga bien na saka bona. Ah non, tout ça. O kachalo. Fwase wana. Oui akana balango. Si to okona. Nikamkeka hali de tout ça. Tout ça ni Dans le 7e, au tigre na ope, au melami na ope, au vandi na au continue vino calme, au bali na ope ko na ba no ba ko na mutu ba makam na ope na o le waka na tshelo ta o. Fiba. Mama fiba la beba. La beba. Est-ce que on a biloko? Fiba zo fiba te ta fiba na nini? Fiba nini o so ba fiba. Dole ba te mo ka so. En tout cas, merci beaucoup na Nolan Dombasi motema diko Dombasi. Benjora, question suka to kabwana. Na tema na. To tema biso eh. Zola radio ko sala radio na yake na tsange kwa chance. Manikia obia. Eloko esali pasi. Comment yoko loba mwana na e ba pasule na âge 14 ans. Na lobi boye. D'abord que maman on super tu apeki singa trop ba Nolan Dombasi ba apeki singa. Baya Louis Elubela bapeki singa, baya Jean-Jacques Panyabogara à Genève bapeki singa, ba Alibola Mokonza Dijon, motema maman Cécile Vienanga David, Alibola bapeki singa, ba Bestino Bilele bapeki singa, ba Yi Basket bapeki singa, ba Maître Lourou tout Cédric Mandem, papa na Steve bapeki singa, ba Maître Besbe kwa 5e dan coach olympique mobala mbango le kimboto na lengi. Maître Besbe kwa 5e dan, baya le moke bapeki singa na solo baboy. Tango boti mwana mwasi olingo lingate ba pasola ina sans wana tango finga bana baninga ndumba finga mwana nga ndumba ya yepe aka mwana mwasi akokola ne kaka nita ba pasola lango normal
Vous comprenez? Normal. Obligatoire, attends, ma soeur, tu vas salaka. Ma soeur. Et on peut te montrer ce faux sala. C'est normal. Pour faire bon, tu fais mal. Il y a 14 ans. Va pas soleil caca. Attends, à 16 ans, 17 ans, va pas soleil caca. Attends, 18 ans, va pas soleil caca. Azaka mwana mwasi ko finga batu ko finga bala baninga to po boti mwana mwasi efuta ba karmani landaka nango oko pan na sens wana ndenge ya mabete aboti mwana mwasi linga te mwana mwasi ba pasole kaka na mile ba vani bandal Paris bandal na dia komi na mbili ko bandal yake na love ba pasola ka yo basadi on passera fort. Notre blesse beaucoup 5e ban. Didi Mouenga Beka. Ya Didi Mouenga. Na fort. Merci na dira makaya bala mon ami. Abudou Samba garçon de chasse na Lio. Tala masalanga. Ngaso ngo makama vina nga ya kana barumbu. Omoni quartier mtavanda ko kisi ndio avande nini abala ou abala te. Pour tout ça on va tous nga la bala mwana mwasi na tana pale. Baba tu kanisa. Yo ba quartier na sala émission. Ngabo ngozala kidiba. Kisi na bana kote na vanda avana tuna ba quartier azangande nini yera bana bo tuni bango. Ngati sinjo na kambana na bila ngote. Na bana na fibana ngati na sala ngati yendo fibana. Fibana te. Na sala ma kamana te na calme. Na calme na calme na bien. Mais mon nom simple. Ye muto ma kamana sala. Aba ma kamana zoba na TV na ba président ministre ba Hollanda. Pardon. Voilà, merci beaucoup. Merci chante. Merci chante. Bonne santé, merci chante. Toujours on a dit mais à Kachine. À Kachine. Patron na le Messi le moyen au Kachine. Messi chante. Moi je vois qui tombe au Messi. Mais t'en as le moro c'est ça va tout bon là non. Tout le monde na type na base la zouk et puis tu sais qui batu que non détermination ils ont la chanson est belle. C'est plein na bakave, c'est plein na quête à love. Tu es bête non ya kave. Oui bien les landi moi fort. Kave. Sogolinga kana. Tu wana mo continuer mo to bête mo so ka. Yo kana no babilo ils ont la quête à zouk. Si tu étais une fleur, j'allais te planter dans mon cœur pour ne pas t'oublier. J'en étais sauté. Oh là là, 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 j'en étais mi amoureux. En tout cas, on a passé ma beauté dans la 20 minutes de Paris. On a passé ma beauté dans la maman. Grand frère, et puis grand frère à Chadra qui boit. Azolo maman. Azolo mère, yo zapper. On a grand frère. Grand frère, on est petit, hein. On est petit, maître Bougard. Maître, le frère, maître Bois, sur la bien. Maître Bougard. Maître, pas la bonne. Yala, maître, on va musicien. Si, la tchatchi à poli. Tu sais pas quoi, hein. Les qui sont mignons, mignon garçon. 20 heures, l'idée américaine. Merci beaucoup, merci. Donc, il y a Minos de Paris, avec la Didi Mouenga Deka, et puis Tantine Fine à Bambo Théâtre. Il y a Sylvie Tchok en France, il y a Eric en France, et puis Merveille Omokoko, Papouche en France, Bambo Théâtre. Merci. Voilà, merci beaucoup. Ouais, c'est le top parle Mangoba. Vous venez bien pour nous, donc Bambo Théâtre Pavier, ma tu idole. Mathieu Idol, il y a Deborah Bofando. Ouais. Moi, la pote en 1986. Papa na Mathieu Junior. Idolo. Vraiment. Moi, la pote en 1986. Moi, la pote 35 ans à Mikil. 86, 35 ans. 35 ans à Mikil. Ah ouais. C'est ça, Katika Kol. Aussi ça. Katika Kol. Katika Kol, hein? Il y a Kakol. Kakol à moi aussi. Kakol à moi aussi. Voilà. Katika Kol. Tu ne peux pas. Tu as pesa tumbo tete lelo na kanda. Lelo na ika pona yo lobela makambo na suki sapeka ba makambo yo. Que non, en tout cas, toza ba responsable. C'est un bagarre toi ba responsable. Tika ba biloko. Le na yo ko topia ba tumbo tete. Na ki va pona yo suki sali kambo. C'est un bagarre tika biloko. Ana so za posa succès comme le roi un jour ko mate poye. Azana est déjà leader américain. Azana est
Poyoko makolata lokola ventura ikozwa yota mama poyoko makolata lokola ventura ikozwa yota poyoko makitoko lokola shadrake ikozwa yota poyoko makitoko lokola metre ikozwa yota poyoko makitoko lokola kachupa ye ikozwa yota mama tika ki jalousie sopaka yo sopaka yo tika no ki jalousie sopaka yo ezo sopa yo c'était bato pour malko nga ekozwa yota poza na parfum ozwa yota poza na simiranda boye MK Centralis wanti koi mako na chindelinga mako MK Centralis la pour 450 euros simiranda ekozwa yota c'était bagari ya sika mako wanti koi pour ta montre boye vita riche samba lo boko lo kolona ka ba tindelinga riche samba lo boko lo kolona tindelinga ekozwa yota pour ta montre boye pour ta oria boye Osez pas wata. Oh, wata mtakabelinga. Oh, katanga oi. 4800 euros. Egoza ota. Oh, ya ekoma poto bagada kofi na bosa na tonga la KBCBG. Okoka kofi aboya na yi. Esimba te. Azulu azulu ba nebisio. Kofa bino no aki sijo tonga. jalousie tongo. Ya daje. Jalousie tonga. Abana jalousie pa na tongo. Ngala KBCBG ya kota quartier la tale ka la mirador ko misomo ko kofa bremani. Amo flera comme akota na komba kisinjo. Ya kota na kombo na kisinjo. Kisinjo libanda bokonte bokonte. Ona nzora libanda. Bokonte kofa ni wapi nzora. Wapi. Adibu la kanga. C'était le petit de la kanga. T'es côté de la kanga, tu en monté. Moi, je suis marié. Je suis marié, parce que tu as 500 ans. Vraiment. Je suis responsable de la neve, de la nièce, de la bouquille, de la semaine, de la talanga, de la coco, de la classe, de la boubou, de la banne, de la famille, de la master. Maman, c'est tout ça, ça, maman, yo, moko, ça, comme yo, ya yo, talinga, tout ça, 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 bakatate. Ni na on est bakata, ni. Quand tu na théâtre, camarade, il y a un nani. Autre que n'a pas c'est Kalanani, bijou, la reine, bijou la reine, la reine qui n'a qu'un grand. Toi on est Kala, na lemba, on est la reine. Toi lié comme le petit peu ton lali. Donc ça te là les panali, on a pas su carte. Toi su carte. L'état comme taxi, taxi banini. Bijou la reine. Les camarades na théâtre na la c'est ma sala na bijou la reine. Toi lié avec ton lambe pas bijou. Bakata pas responsable. Et bakata pas responsable. Ni on ne bakata. Keba on ne bakata yekutute. Yekutute. Ah le bakata te. Ati ke bakata mais on ne bakata te. Keba bijou la reine pas camarade dans théâtre bijou la reine. Camarade dans théâtre maman pela. Maman pela kanda kuna nga pese la masananga. Ya bandaku te yeba ni bandaku. Kasalobi epela pas dans lele. Tata sumuso ba. Ya comme ça tu ma kamna ya jaloux. Jaloux skutu. Président Djenga Kababa lobi azaka jaloux. Moi à côté sous. Maman pela na babuso ba na. Maman pela responsable poni koko cha maman pela na babuso ba na yebo. Maman pela ba maman livre ba yebe maman Denise ba yebe ba respectaka yo. Ata ko bela akoma ne dia tika maman butia maman pela ba tu vraiment. Maman pela za muto mi bali kutu makasi. 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 Kufa nani? Comment on a kufa yo nani? Akizengi yo nani? Ululu ngana ibi ba omi balé. Love na Luanda. Na ibi ba balé. On défolé c'est. Azali na muto lingaka bo. Na mabete. Na ndenge linga na ibo. Alinga na ibo ko systématique. Alinga na ibo. Dabiso to biso batu ya ba système to ba sa mabala. Bolinga la biso bo. Biso bo. Lole mo la biso ezana. Netikati. Mo ba na Freddy bo sala na Freddy. Tout ça na pas Freddy. Pas Freddy. Namuna Canada 3 heures. Pas Freddy. Parana asala katiboye. Katizuwa. Comment ça joue peut-être? Ya solo. On pas Freddy, Freddy, Kati ni ngabi. Pardon Freddy, pardon. On est moi sur la capella point. Kacha c'est ba ibisi. Tu cas la capella. Désolé moi ça. Otoni. Moi ça amone to iya omi balioni. Amani mba. Mbangu fiana kimatiro leo. Tu
on va tous été. En tout cas, merci à toute bonne émission. Et ça, c'est une émission de Sali, et ça, c'est un bateau. Et à comme on a confiné de ça, c'est internet. Soit c'est comme on a terminé sur ton temps, été. Na sika na oza camarade na été. On a besoin de camarade, ah, c'est ma photo de Kangaka. Qui comment ma photo de question de photo belé. Toi, ma camarade, besoin de Facebook, on a la ta photo. On a bika surtout et là on a kanda. On a bien 7e. To kei place on a yo. To lalaka. Oh, tu vas na basi yango. Oh. Bon, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à Mike Lokamba. Merci à Mike Lokamba. 3 fois l'archevêque. Nos propres soins. Merci à Babi Seigneur sur héritier soins. Soins. Et Babi Seigneur sur Wata. Salutations à toi Francis Dibaya. Bon boulot hein. Francis Dibaya boulot qui toque. Il y a chef na biso. Il y a chef na biso. Chef ko na Dadi mo. Chef. Chef nanga. Chef na yo. Ils a Dadi chef le colonne 1. Mais on va TV. Dadi mo chef. Après il y a chef. Ngai na la. Ma chef. Ma chef. Voilà. Tu vois quelques salutations. Salutations toujours à Carmel Moukoulomania, Salaga Ndengolo Bagi Koyaya. Ozara biso Carmel Moukoulomania, Salaga Ndengolo Bagi. Moukoulomania ya biso. Sans 6 Moukoulomania, Salaga Ndengolo Bagi ya. 6 asuka ma puissance amiki, 6 asuka ma puissance amiki na Londres, ya kolobezate Christopher Moulapi motema ya Anjoli Kinda. Maman sociale vraiment yayo yangwana balobi Jimmy Watula très important na vie ya mutu Matsabato Koko Katumba très important sans oublier Cédric Mandembo maître lourd Cédric Mandembo papa na Steve papa na Ryan bambote place aux ali Yakoba Samsu Sezakara ya Gadou abelo place aux bambote odile makwa kwa motema ya neto d'Angola oyaki toleli mama place posa tu ebi que décembre mamutu ça va ya rolobaru tezate. Merci na pesi numéro contact nanga plus 243 monsieur Soboka Gizali na pesa numéro plus 243 9 98 54 59 67 auto benga ozo dire cap vraiment grâce na bino na zunde mutuka na senga rara bato bazotindela nga mbongwa plaque wana ba merci na bino tout grâce à Kisinzora internet au Shadrach apesa nga micro on a boa kaka ko musala on to pesa ngo respect bino pe bopesa ngo respect musala muki ezala te musala nyose ezaka contrôler ngo pour jezala bien numéro contact 09 98 54 59 67 Jimmy Watula très important na vie à mutu. Merci beaucoup Dirk Pabo Katuva. Merci Shadrach ngape na ngina pesa kaka numéro na nga contact Koda Mboka ya Willy Musheni 09 61 31 soki obengi ngai oza Messi Chanti numéro na nga WhatsApp yango 09 61 31 265. Voilà. Merci Pena. Merci beaucoup. Il y a Jeanne Keta, maman, supérieure maman. Voilà. Il y a Jeanne Keta, vraiment bon retour. Bon retour à toi, il y a Jeanne Keta. Maman Josia, maman Jojo Keta, maman Linda Keta, maman Ariane. Maman ni maman. Bon retour déjà. Merci beaucoup. Déjà à Kinshasa. Voilà. Fabrice Kachuva Dirkap, il y a 6 Asuka Mambo à plaque Olivier Ilofo Soule Kauka. Ça là nous salarako. Voilà. Soule Kauka vraiment. Au salara on a kiniti. Au masano ya Eliki à Soule Kauka. Ça nous salara. Voilà. Voilà, merci beaucoup. Ça n'est fini pour aujourd'hui. J'étais là avec Kiss Nzo Ragnar américaine, Tim Mobimba. Merci Nabil Otubozaki. Opportunité à Roland Nabi. Un grand merci. L'assistance, il y a grand frère Nanga. Cédric Bengo, japonais, Jube Ajido, Bajidoka, tout y en est grâce. La Pessibino Ambo, Tependa, Nakati Luanda. On a beau continuer toujours à bosser. Je sais que bientôt, beaucoup de championnat. Bon, spiritus toujours. Donc, mes salutations à vous, aussi à Faila Kangai. Et puis, Norfeline dans NN World Style. Merci pour Nabilamba. Et Goyara toujours aussi à Dani Chand, le chinois congolais. Et pour rapport aussi, penser à toi, Aimé Faron Nakatia Istanbul, la gérance Dengue, Nakatia Pariwana, la Rose Verte depuis les États-Unis. Et toutes ces personnes qui nous soutiennent un peu partout dans le monde entier. Abonnez-vous massivement. Et puis, ça a un plaisir à Kito. Ça n'est fini. Nous rabaissons les rideaux. Je vous dis bye bye. Merci.
Michael Okamba, Okamba, Michael Okamba, Okamba, Michael Okamba. Au Monitigoyo, l'artiste, c'est l'improvisation. Na honoré dans l'émission. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info.